pour nanga makambu oyo il faut ba gérer en famille suka suka to kita to mata na ngai na yo Géraldine na bato bazo côté la maman Vicky suka suka la longue Genia okolaka Maria okolaka ba osenga na ka pardon parce que sa famille et makila to beta lisolo ya bato mususu te to beta lisolo ta lisolo eza makila makila les couler entre bango non biso c'est ma famille tous aura pas problème tous aura makambo mais jamais au commun toya na makambo dans les réseaux sociaux vous voyez un peu donc ça fait mal hein Géraldine n'a part na bino bon ça l'effort maman pardonne on loba na ba live voilà bino bozaki kuna lobby hein vous étiez là hier comment moi na zo finga nazo yoko bébé nazo yoko vous étiez là hier comment moi nazo finga et puis bozo finga nga zoba kizengi pona bino bo sepela de moi nazo finga ba yana bozo sepela yango nga pe na mati awe pas Géraldine na ebisi pe même yo Géraldine et ya makambo ya famille na bango botika donc pe ko finga maman Vicky makasi parce que aza pe maman azala ndoki azala kizengi aza maman yo betika biso to fala kuna Adrichou imbécile non boninga maman na yo non ni imbécile OK omoninga live no ni amana yo tu omoninga live na yo tena ni beniama tout fino ni ama tu tout fianto ni bembe le bon se va ba famille ba te finga ma awa Adrichou ma chérie ma sœur Yami bon excusez-moi maman yoka na biboya lobo leka osala ke mission lobaki bien mais so otali bien moi na Jenny aza mwana mabe yena mama baza mabe Yami ozaki le boka ba finga ngano ba finga ba traiter même mukala ya Géraldine est-ce que Géraldine zo finga non moi jamais insister sika oyo maman so sala mata zo finga ba leki na ye ngana zala wana Adrichou loba non c'est ça loba so loba Adrichou kana ni micro je ça loba kasi bon GG ngana na loba vraiment t'es une fille très très intelligente ozana analyse bien osala analyse bien omoni famille ana muto aussi saka guerre anizayo continuer côté les la famille wana ngai na bi na ma famille tina ika ba mari à partir ba Facebook ne bakata ka bilo na bango mais ko landa bango ko tala histoire ya famille oyo e mona ke maman ayo détruit bana na ye aza mama mabe leki na bango sana ekutu ndoki to ba vérité pour moi na zo vivre na concurrence au kasa ko ko bande konime o ko mangoti via concurrence muto akoma na ngote eloko leki na bango lingi akoma lokwa bandeko na ye akoma ngote pe makambi yana bango liboso asaleli bango na famille même bango nyoso muto osala ngo pe ozala te aza mwana liboso aza beni soki bo mende mama bango la kilaki ko bota te ma social moi je ngai ba histoire na bino te nga na bina nzambo na lola na ma miso na tangisa lobi na komona leki na bino nga ofinga bino nzambo opambolo okozwa zemi okobota okolakisa biso kaka na réseaux sociaux kaso na TikTok oyo bakomono na mwana oko avancer okende loin mais leki na bino ta bolimbisa eza nango histoire ya famille balimbisaka mais aza mutu fo botia musika na bino pour un jour capable atia bino poison lokwa mama na bomi bana mwa ba voisin wana aza mwana mabe pona mama na bino bokota na ja mama wana te biso nyoso to sona ba mama biso ba yana biso ba kota makambo wana te yana nga pa sona na mama na nga na kota makambo wana te parce que na famille problème ezanga te na ba mama na bana ba biso be na poto bana biso ba zaka pe bateti elingo bateke bobeba na mwa no banolakela mwa no ndolobela mwa no mabe azana eloko ko sana vie na bino te ye mutabino botina ka bota bino te ye mutabota ka bino na sentiment yake na ko fungola makolo na ye destin na bino eza ya nzambe eza ya mama te eza ya papa te même bible ezo lobango à part nzambe mutu asaza na pouvoir moko te deva bana o do bota na mokili eloko ezo le kana internet GG continue comme ça tu laisses pas yinga na ibo za finesse ki ozo comme assistant social na biso ya TikTok landa mission Mamie José na bibo ngape naza porté naza contreté OK moi mon premier quoi GG s'il te plaît pour l'amour de Dieu so ozo lobela maman Vicky arrêtez de insulter maman Vicky na bien ko lobala ngate la finga sida o Jenny finga ki est-ce que maman kanya camarade de Jenny est-ce que maman kanya va Adrichou toi la réseau bien des réseaux qui ndaka maman qui la sima Jenny fala ba Jenny kata ko finga ti est-ce que Azaki peut mettre la Jenny wana maman Azaki Azaki te Azaki na live na tuni Azaki vone bando bima mpanje oloba vona makamba opisi makamba loba finga mama bokilo ya place ma social la bala non botika biloko eza bien te na Jenny na bino botika ba mama te bo finga na en fait maman Vicky mana on comprend maman niveau repexer souté niveau repexer to leki
Toko na niveau to ça la liste totali sa moto ma B o ya ma B. Makabote o mama sali mama ya mutu. Otie na miniature na sima oyo ayebi makama famille ba tuté depuis makama ba na famille akanye lobate depuis makama to mona sera kanité bazana bakata makama kindoki na bango te. Mais eux ils s'attaquent à la famille de Kani. Ka famille ba ça ni. Ba tu vas shooter na fingi. C'est comme ça qu'il est national les Kani par exemple. La qui au porté je dis plaide approuvé sida bon lobate ba ma B. A diffamé sur moto. Et cette diffamation, et ça va là d'assina, vous voyez, le maman n'a pas raté. Soit dans l'entreprise, soit dans la rabouille, et quand on bébé, c'est là ma camonée belé. À deux jours, on a des émotions, vous voyez, la émotion qui m'a vécu à ma vie. Arrête ça. Bien, on y va avec ça, bien noté. On a des jours. Tu le vois qu'il est camo, tu sais qu'il va pardonner le camo, c'est là qui. Donc, est-ce que maman, c'est ça la fille, maman, avant quel jour? Je sais pas, maman qui va lobby à ça, les live, a fini maman et tout. A fini maman, wapi, bon, parce que moi j'étais à l'église. Nga zala ki na live wana maman social la finga maman bango. Attention, on brille la carala ni micro. Janine Roloba. T'as porté le live. Merci beaucoup Jenny Ndingo Matisinga. Nga na niana loba bo Jenny aza jalouse ya bayana. Donc Jenny azo vivre na matalana. Donc makamona nyo sozo sala wana eza matalana aza jalouse ya Maria aza jalouse ya mama social. Mais mama sikonde nga za wana mama azo bosa na kie bana na ye po mama Viki wana ba ye na réseau soso eza grâce ya bana na eza grâce nano ya Maria. Mais azo sala nini azo donc akomi ko kende na batu oyo ba finga mama Viki ba finga na ba réseau soso wana esi mutapesi biloko wana finga kaye. Mais a commis na binemi a bana na yepo a détruit vie a bana yeme a okokate. A okokate histoire na bango na omo nango eza ndeni donc ezo coïncider na histoire na nga. Mais toza na life na ko beta ngote et tout. Mama ndenga azawana ata sali ndeni mama social a kobota mama ata sali ndenge nini soki azana tort eloko mama zo sala wana eza bien te. Maman a cause de la tête que non akoma ennemi a bana na ye akoma ko détruire vie a bana na ye tandis que bana oyo boto bemi 9 mois biso no soza ba mama to bima ka bana 9 mois na libumu 9 mois na libumu na yo ozo souffrir na passe nyonso à 9 mois après bana lelo ba komi mikolo okoma ko détruire bango mama aza jalouse a bana na ye donc vie oyo bana ne bazo mener lelo mama asala ngote era zalaka jeune ya ngwana siko amoni que non pona nini bana na ye basa nini lelo ba komi na vie oyo donc vie oyo ezaki na ngana na liangi na sala vie oyo après nde bana na nga comme bana ba ye ko bima ya ngwana mama osani aolinga te Denis elle est jalouse de ses sœurs. Merci. Alors vous savez au cours la micro. Bonjour GG. Bonjour. Bon, moi dina loba non c'est pour avoir une analyse non sala o sa ngo kitoko. Ko finga mama oyo azo mérita ngo ba finga yi. Parce que maman o se respectaka alingo yana na makambo ni oyo sala na te. Maman no ko mone bo azana kindoki mama oyo. Batu ba kaka ba loba ki o respecter mama nzamba c'est eza verset biblique te. So luto na Bible ezala te ki mama nzamba c'est ata o sala nga mabe non. Ce qui maman a raté ko protéger le cas maman on est sala l'église est ko protéger maman o sala nzamba sa ko za est-ce que nzamba ko za na comportement maman o Jenny wana na mwana no mona na kindo ki mwana zo ko asime abimaka na mibala abimana mbala yana yo ko za pe maman mta tindaki maman o lo ko lili azwa ba na esclavagisme surtout maman social donc akoko bala tenenga za mwana liboso akoko bala ta koko bota te comme ça ye azwa mbongo aliaka amela ka langwa akena ko bimana ba mkenga bimango abimana bango mama o azo mériter coup o benge mama bo tsaina ba catégorie ba mama non aza mama te en plus ne ba lo ba ke o eza famille bolo ba trop singa famille benda na mekata na te mais loko no se benda na ke changer taille et ça la ba suffire les ala sou même maté singa na famille bo benda na yeba ke lelo ba ko suba zongani mama social ba zonga sune ba lakina jenité en plus mama bango za zoba boso na ke yaza mama social ko limbisa ta ke mama mais jeni wana nga maso na ki mama social mwana tu loba donc ma Félix ya tina lola na ko limbisa mwana te po mwana na ba biloko muso zo bimisa munoko na non ata ko te nemino emsu camarade no boso na ko bisa biloko mwana bisa grand sœur na été
Alors tobola Maria Bibi. Ah tobola on ko tindi na tobola Bibi eta makam. Donc mona ke moi moko azala nu jalouse do ya kalisi ndenga Alicia. Bonjour GG. Bonjour. Nga na part na ngai nena loba boy. Félicitations à nous ndenge osai live oyo pona pakani. Parce que mama oyo alingi amona bana na nyonso bazanga mibali. Papa ya bakani asali ye nini, mama ya bakani asali ye nini. Tangu deja bazotie na miniature bazo baye deja mwana na ye. Alingi bana na ye batula ndenge ye mobali aboya ya tikele nyonso bakuna na bibwa na mwana na ye Jenny oyo ya ndumba kele ko detu libala ya na ye. Lobi biso tolandaki ma social na live. Alobaki mabete. Eza pasi komona la fille Saratola afinga kabatu na Gigi Bio basala live yo omati opesa age ya mobali ya Maria dede olobala ma social yo obete Jenny. Yo oza bien na ba famille ko ba biso oyo deja nazola ke moto na ke ko beto kuna na bibwa ngai deja na kende ko beto kuna na bibwa bango nde bazobanga yo na yebite so yo no mela milangi na famille na bato yo ndo obetaka bango pakani mema makambo na tribunal famille akani soki boza awa bo porter mwana na plainte ko saka na bayani makosaka na bino te bino ba famille na ete maman batu so abela attention lo baneke ana sida ke ana ngote obebisi ba relation na ye obebisi nyonso ya ye soki boza na potage ya famille na bino boza mal éduqué botika kotia famille ya kani na kati parce que kani abimisi mbongo na ye abali mama social yo mama Vicky ozoloba ke obala mama wa yo olata super te super o basombela yo pa na libala ya Rebecca o sepela ya yembela ko nje boza super te ezanga super te super o kani asombela yo na libala ya ma social ezanga super te Beto tika batu wa finga onde jipe pasuka ko na libala mama bakwiti ngani na za boye na lo bana ma social malédiction ezate si on to tonga na ndaku na bango finga ye kaka ndenge bo mema na bongo mwana na kende ko beta ye famille akani so bo landa biso na live na matina na kanda ya bango mabe parce que maman to ande ko pesa mama Vicky raison to do pesa raison GG atomboka ki abiso so to kondana ki GG mais et comme na niveau ya ma BGG et comme il a niveau à ma bé, moi, on a commencé à y aller à finga bango. Ce n'est pas normal. Et ça normal. T'es n'importe quoi finga, je m'en fous. N'importe quoi fingi, je m'en fous. N'importe quoi étalinga été. Yo, j'ai. Kabe ya koloba. Maman, deux personnes. Donc comme 3 minutes pour quitter ici. Ma chérie. Oui, on a un peu sur mon fort. Naina yobaka boye mama na yaya nanga makambo na ekome na niveau boye bateki ndoki ezokota na kati bakoboma na bayana baleki bakosala na mabe mpona makambo ozoyoka bien te Jim Gavia fongola micro siko question na ina tunaka moko bato nyonso okondamne ma social parce que ma social afingi mama siko ndenge sara finga mama sengi pardon wapi fonga Vicky alimbisa po mama Vicky ani ya pardon Maria andima koyamba sara na ndaku fo sara pasinga koleka kuto ma social afinga ki sara kuto za mwana te me andimi asolisa sara mandimi pardon mwana mais maman azaka louche Yaya, est-ce que n'a pas intervenir? Le malin. Bonjour maman Nanga. Bonjour. Bonjour. Na personne nous merci pour nous salama aux osal. Que Dieu vous bénisse. Omoni makambo yozoleka na kati ya famille ya ba maman sociale. Tout le monde a mis sur mon côté eza makambo moko louche. Voilà, parce que maman ou alingi bana na ye mabolongo na ye faut ezala na se pona ko prier pona bana na ye ba réussir. Maman oyo alingi bana na ye akobomba bolumbu ya bana na ye. Maman soko komi ko ya bana na ye. Maman soki okomi kobimisa bolumbu ya bana no libanda
oza lisu normal te mama ya solo na temps oyo toza oki koexpose bana na yo te yaya biso nyonso touti na bafamille oyo mwana wana azosala eza GG, bonjour. Bonjour. Bokitsa bato po anino. Baboloba makasi koloba malembe micro esala te bolalisa live. Bato balingala bango bongote yango modérateur bokitsa bino. Et on continue on préparer makambo zoloba déjà oloba. Loba mama Nadège. Eh, na loba makasi na yebi yo linga shosho. Na biboye. Kande yo lobi na wala na live no manda kalo lobi problème ne si beneza maya. Oui. Mutu o voice jusque les bima o afinga eza mama social mais si bazo s'en charger la maya asali nini pour mutu afinga mama soit disait eza mama social mutu pas que Maria pardon Maria si bena bango eza maya lobi comme on écoute Jenny et Jeannette yebi sanga tina ba camarade maya fingi basali nini si ba ofinga ba Deborah fingi ba mama Dubai afingi ba tebele basali bango nini kofinga Kevin asali nini kofinga papa Kani ba fama papa Kani basali nini mama azoye mama na mama na mwana ba très jalouse ka ya ndeko na bango nde bazana mama za na posa Jeannette akoma star na place à Maya déjà kabeli bango ba bona apesi comme ba fan na ye ba Jenny Love et ba la posa moi ne pas comme star ezala te mama décidé yemoka panza famille na eboye na leli pena lelo Maya so babeba na Juju bio na Sarah eza pona mama po bafinga mama koma ya kolimbisa bato mususu oyo ya bota akomi si bango bapire mama kokolimbisa bana na ye moko te comment mambo eza lushe eza pena na leli nayoki Maria pasi moto abundi pena abimisa komba famille mais famille ezongisa komba o na potopoto yaya nanga pena na songo life na bande ofinga pena yaya nango komatisa nifo benga yaya no kisika esalema wati utile koloba. Voilà, bonjour Gigi. On a vraiment droit au bib. Bisonne sande toza botoza baluba. Mama social babala yo yaya. Ena mama na mususu mama posa na ye ezo ye banate. Mais ena mama aye bakaza na liloba te biso baluba toza ka bana batata. Yango so ba bala mwasa muduba mama zala kutu te. Mama zata na place te. Azata na place azata na liloba ya mama bazo finga mama se mélanger na bato ba finga ye o bana na ye lelo ba se méfier na bana wana pona lelo mama koma amina bango mama bongo azo mériter kozala mama na miso bato te famille ya mama ya papa Kani bino nde mutu boko katela biso likambo siko na minito bokende ko porter no mwana na muki azomi mona lokola ke ye akomi soki nani yenda simbi ba vie ya bato bokie penza bo porter plus yende sko bo ça est-ce que likambo ekokata na mukusi kwa finga mama na omoni ko ya bota bankoyi mama ozaki nkoyo kanisa ke obota ba lion jamais obota bankoyi Maria nkoyi mama social koyi ba no nyonso obota bankoyi yeba pendo obota bankoyi wana bakolia yo moko po yo mondengo lakisa bango kofinga bato ba ofingi yo moko de deux yeba lisusu ke na mibali otulisi ya basika te jenio tuli yo moko te na bandeko na mibali pona yebite na moni famille moko te o ndiba mwana na ya mobali yake kobala mwasi na famille mususu na comportement ya bakambo bino bo bimisa bozo luka ko déstabiliser non seulement ba Maria po bango da ba bima bo déstabiliser famille na bino mobimba bo misili si valeur bomicide si valeur mama bino amemi oti na suka yoko toza da libulu oso mikunda yo moko so miyebi to mikunda omoni ba Maria bana bolingo na si ça dépendait de nous dans ba famille mususu mais na minute oko ba to loba suna ba internet boité oza na hôpital po niveau to bet atanga moko boye so ezaki kanga niveau na zelo moto na bet po na mo la place okimate o baluka kisasa mobimbo baluka na ba molo o baluka no calculo kitoko no no tindo lota motute na beto. Bonjour la famille. Bonjour maman Kapinga. Lobana ouais, oya, viva ozunga. J'espère que vous allez bien.
Dada, merci beaucoup. Félicitations na live au sali na TikTok. Nous défendre Papa Kani. Nous sommes des louba. En tout cas, vraiment, tout le monde, tout le canal live oyo. Boy, famille eza restreint. Famille eza famille. Ti dada zo défendre boy, azaka na katikati azo fingate. Toye baka eloro moko biso ba fréqué premièrement. Maman Vicky ana ba gaffe ebele. On ne refuse pas. Oh, bonjour, Gégé. Bonjour. Gégé, bonjour. Bonjour. Toyeba ke Maman Vicky aza muto ba gaffe ebele mambo sali eza nango ba gaffe. Makambo sali Maman Vicky asali eza ba gaffe. Nga na ko ebiso eloko moko Gégé mon makambo ekoti spirituel pe to baluba. Baluba na ndenge nini tozo loba kaka. Mama social aza mwana ya liboso. Maria Zuivi Maman sociale a suivi. C'est déjà eloko bosala kayango. Na ebite so bo comprendre esika nazali. Eze eloko basala kayango. Eloko biso tokoko pesa conseil. Po ndenge eza bo Maman Vicky oyebe eloko osate. Papa Kani azalo kwa bo kilo na ye. Dans na minute oyo botika olobake Maman sociale okobota na kina okobota kokita bien. Non, okobota kokita na kina awa na se awa. Na sabo kilia eza maman. Malgré tout, Maman Vicky au sala ma bé. Non, kaka. Ma chérie. Donc, so babito tu appelles Nzama dans la place à Maman Vicky. Tu appelles autant la Bible. Nzama dans la place à Maman Vicky. Maman Nzambe là. Ah ma il était au monde a maman déjà lobby que moi na mobile anaza moi mobile moi anete. Wa ndeko ma il était ni pour moi si. Bonjour la famille. Bonjour. Ah, vraiment, il n'y a pas si. Tout me cap pour le moment, ndambo, toujours quand c'est zo succès ce mitema. Vraiment, Jenny, bateau va encourager. Lobby comme on a vraiment le lobby la bateau yo matin. Bonjour. Bonjour. Loba maman. Maman loba batu ba likolo ba ola live na bino en tout cas. Makasi apo Jenny bolanda j'étais boloba. Jenny vraiment eloko asali atangai na ko sango na yana nga mwasi te. Pour moi c'est que on va comprendre ça azana posande a ma divine yozo parole. Gégé batu ba okita na itisa na okita batu Gégé tala bien mon modérateur na o okita batu sans que batu basi so loba. Dans le bakasi so maman Gégé bonjour. Moi j'ai pas le temps. Oui, bonjour. Merci na ndenge malisinga maman en tout cas makambo oyo ya vraiment makambo moko ya spirituel pour na konzima te maman boti bana o quel que soit problème. Ata moi na salio mabe makambo tu ba bongisa kala mia net biso pe en ce moment toi là moto tout na cha live o a toujours na ba problème a deux fois moto même na ba lo bana te moko me maman na live ou bien o me na TikTok ta ya ko moko ya spirituel il faut panzana depuis kala na ba on centre na ba tout ba ya bo panzana voilà pourquoi sinon pas ma maman kasi ba noko ba tout ba ko vanda ba sodi botika okitisa batu nana okita Gégé ba okita batu ba okata batu maloba ba mikolo ba olanda batu ba olanda ba responsable muntu aza okita batu botika batu baloba ko botika batu baloba ko botika 2 minutes les sur le akiti. Bonsoir. Bonsoir botika. Alors Yaya bonjour. Bonjour. Yaya ngape na lina bakisa maloba muke na makambo ya mama nane Mama Vicky. Mama Vicky azoyokesa bana soni makasi. Biso nyonso toza ba mama biso nyonso toza ba boti to boti bana. Mama ukosamwisa mwana ndenga boye te mpo na ye biloko azosala na mwana na yo azomanke mama nani respect boye mpo na mama wana azosepela eza bien te.
boyebisa mama wana mama Viki wana asali likamoko mabe biso toza baluba banda totambola tomona biloko ya boye te oyo toyomona epa mama Viki oyo mpona ye amoni ke eza bien bazopesa ye biloko sikoyo lelo nani mwana mwasi oyo nani Sara aye moto bien mpo azopesa ye biloko ebandeli wana Sara abandi opesa ye nini mpona ye akofingisa bana mama Sonia asali makambo moko ya soni mpenza. Bonjour à tout le monde. Bonjour Yaya. Yo Jenny oza eloko toza mokinza lipapa oyoki Maria avant biso toyeba bino nyonso na réseau oyo Maria moto ayeki moto ya liboso maviki oza eloko te soko bota bana elakisi te ke fo yo nde bana baza oblige fo basalelaka yo mpo yo nde moto bota bango o ekomi nini yango bamaria bakoza esu kimia te Jenny oza eloko toza na poussière mapapa nono eza sali te wa mokinza jeje mema bango likolo maviki soko finga taba yo nde toza beto kosala ta cagnotte to tindela GG po ja matsa ba na modération yebi kenga na ngola be muteme zo sukanga yo eloko Jenny ba eloko te na ba fio ba ya classe ba na classe te o eloko toza mukinza o mama bino do ndaza na zaki na posa ke ba mama ya ba souffrir ba zaka na pasi ba bonga te to ye na mutema na banda ko chaka yo Jenny fo bonga bango ba za na pasi oze eloko te ma viki osala ba mama ya eloko te oza nzambe te pe oza papa na bango to bota bango yo moko te boni boye ko boko molekisa yo nde ma viki ndo zano ze loko to za mama boti ndeti ngande na zabe mama na ngapa sala ngabo donc oye biso ke il fallait qu'il ait kino moi sa bala na place no ngana bala tele kina ngabala do yo za na posa mama ya babonga te Jenny a poussière oyaka abando lata maneta ba ya bato ba sapatu oyaka abando lata na biso ba maneta bato ba sapatu boni be ko manipuler bat na réseaux sociaux boye ko ya GG mema bango likolo na ye ma viki oza ba tampo bozo tchatoko zo simba te donc tika Maria kinya po to ko voler n'esprit non de GG aloba to ko memo likolo na se na olanda bino na se. Merci, au monde va nous voir la live. Je sais, bonjour. GG au deuxième fois na matatu na live na pour la makambo ba Maria na lobaka déjà de le dédi que maman o ana kindoki Jenny muta simba kombo bakungwela na kindoki yende soki Chanel to ara ye muta simba kombo mona na kolo bate ka osa makambo po na mama na ye ne touchez pas ma maman zaka mama respect pour na mama li soko a mama ngo boni boye ko komi makambo azuwa eza supo na défendre mama te oza supo na défendre mama te parce que maman sociale asali live na ye azo gang eza mbongo na motoki na jeunesse na ye oyo tonga ndako wana yo mama de jozo amoka ba locataire olingi basala osuni bapesa osuni o ba maya ba bongisa ndako na bango te bo moko ba locataire bosa nango nini mama bapesa de ba mbongo komi osala nango nini mamango alingi ni na bana ata ke azwi biloko asara ata azwi biloko nini ekitisa no pe ba anete so ba ne mokutu bakati ye so ba ne mokutu bakati balembi so ba nana balelo ba komo finga mama kasi boy eza likolo mama o pe mama o ba filmer combien de places bana balo noté bana si babale si bakoli azana posa kota ne kira ba Maria bando bana ba Maria to nini ye Jenny so ba bengana kila banda ko na po ba yebi dalek na bango kale so pete mibali na bango balingi mibali na bango balingi te mibali na bango ba bimana Jenny po Jenny sa kale so pete déjà ça sumba na ngane pas et pas Rebecca aya sumela ba na ndaku te kota la ka mwana no mo peke mwana na bina toboka tongo en tout cas boti la mino kutu ba makambo mama oyo kaneka soni toza a liboso oyo kasoni elo na ngana lo baka yango wana mais ayeba ke nzamba za a frappé kindoki ne esi là parce que ça se voit une mère sorcière ça se voit maman oyebi ata nzela église te maman ya boy maman faut tele mocha mabolongo na so binzambe likamie comme la bana nga stambela pona bana olie yo maman matangomba papa zo matangomba pozo la ke la esimba te maman oya azanani elo mengana baka ya ngwana GG moteme tumba ko babulo zo lotala mama mabe makasi mama oyo fo batale pena na lisu mususu mama tobo mapeka totala ipeka solo boloba oyo alobi te bomatsamata sese oyo alobi te bokitisi ye ta zolo Viki. Bonjour. GG, bonjour.
maloba na mama. Bon, j'ai ngai yo finga te mais lobi na na live ya Jenny wana na live en tout cas c'est regrettable. Ce qui Jeannette Sorinane. En tout cas c'est regrettable parce que biso toyebi na ba famille ba problème ezalaka. Mais au moins na salé lobby, je sais pas à la longue so babongi si soki ozana courage sur la bayana e soki ozana courage sur la na mibela bayana parce que on sala ngala comprendre souci à maman ya Jenny na Jenny on les a pour ça libala ma souci de kufa pour niveau ba comme ok nango bala pour ça ma souci no mbande ba kabwana. Maintenant la question moi je me pose so ba kabwana bango ba kozwa nini mutebe kiti ndo kazara bongo bondo kila na bango ba pone na libala par exemple bango ba kozwa nini po na niveau mona la kisi en na ye en tout cas nani ceux qui Jenny nana plus au conseil yeba ke ndongo kende bo kanté ko koma lokwa ba mari lokwa ba social te okukana bango te pourquoi na lobi bongo parce que ngana moni ko mo sala ngo pona ba bonnet na pona baise Comment on a le de luka ba bonnet na ba baisse parce que eza sufi ka modaki ka ma famille te pour le niveau comment ke nango ko penda ko déborder ya ko déborder famille za ka bongo te parce que ne bozana comment no tumbane ngo ka bongo basana ngata le bo beba lo Zawa, Moussale Salima, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jerry Cobetos sort bien le 13 mars, Jerry Cobetos, tout ça, on a déjà. Alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions, avec des gars qui sont montés chaud, il y a rien à oublier. Ça va quoi? Ça va Moussala, boulot. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Soso na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident
ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balier lisusu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne. Botika nalela bébé. Oh nalela. Kina sala mignonne bokolia no zero. Lo bezala kina 10 52 yo bokolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.